franchement papa nanga bandoki baliaki. Oh. Bon. Après liwana na mona ki vini ni nazalaki nango et puis vini ni tokomi nango. Pour moi na koka pe na souffrance. Je me suis obligé à me déplacer na kende ko tambola na yeba. Liwa ya papa nanga cause nango euti wapi. L'état na si vagence wana spiritualité la takinga déjà. Vagence wana bakufaki bango misatu. OK. Et après ko kufa le rôle na mikotaki déjà. On est à la entrée sortie à la raté. Parce qu'on a comment qu'on ça l'effort ya ko protéger batu. Au monde balia ki papa na. Parce que place na zana linga suna mona tendo ki balia moto. Ah là là. Na ko détail kombo na été. Mais un prophète moko munene o sala kombo na Angola awa. Talaki be mission nga à l'époque wana kutu ba monde YouTube bo nani yena mpeto sabe mission na ba chaîne téléviseur na Congo aleka na RTG na sala mo mission na RTG ande asepela ginanga chaki ba moyen na ya aya penza ko zwanga banda na lufu ye mutala nanga leta na komi ye mutalo janga pale na fanda ka ya futaka mambutu wana nini ni wa mbona ya Angola 2016 habité vous avez déjà le pouvoir au bâtir la qui au pas konayo so ki ngana ko sunga o na osale lokisité nazo orienté au cas au atteindre destiné na yo. OK. Nde ya zo ki nga ba chaki nga na tono ya mai ba che moto ba tokisinga. Oh là là. Après ko tokisanga ba zo ki nga ba kotinga na kati ya cercueil asali ba cérémonie. Senga ki pena na lukana cha défi na kati ya Luanda po ba découvrir que nazalaka pa. Pe belende na yaki nazaki coffre balota nga kana ba image ya Congo. Si. Alors pour na démontrer bango que ezanga na za nde na yako cha défi na bité. Première émission na sala na Angola na bité musicien congolais tout akoya soka beti concert aluki ngate akosala. Na zona question wana na otuna yo. Nde na kutaki nzete ya manga bakangi cercueil moko bakangi na singa suki na kuti mwana mwa mukia mobali atelemi azotala ka nzete wana miso ezo bouger te tona moi na 15 moi ba 15h wana 16h wana tombe ba 16h tina ko mwana meki ko tuna mwana na remaraki mwana na loba te to aza lokola sumi wa loba na basine temone nde ba biloko ezali awa nde siko to sala ba multiplication to sala portée to sala appellation moko direct tu sala ngo pumba esprit donc oza to sala o sala siko eza portée monnaie eza biloko to sala yango to benga portée monnaie to sala multiplication direct. Donc première fois au Kendeki ça yango wana na 2006 boleta na ke orchestre za président Soni Echo ngara mwana mukie na kati orchestre wana nazalaki obligé te ya kofanda po kuna na kini bango tu baba kino bana bandaku na bango bayaka répétition alors ngara nazalaki obligé fona fanda na ndaku ya Soni po nazalaki mwana moko abandolinga na parmi biso tu na orchestre sanzike ngara nazalaki mwa muke aimé quoi nde na fandaki na ndaku na ye ko fanda na ndaku na ye nazo continuer toujours ko sala o eza pouvoir ancestral o nga na yebaki nde Soni ti aye ko comprendre ayebsinga kozala mingi limité te yende mutu aye ko kotisa ngai na magie blanc tozana ba esprit o to benga voleur de voleur bake bazuli biso na banque baye ba pesi biso eza jara bilomo to sala na ba bar ko fanda na omela mbongo pe sili na zuma papier ya kuka to nini ba na zuna chepon na invoquer mbongo ye na sombela ngo pe masanga neti na lingi so ba congolais te kanga moko nde na lobaki batu tu ba koya ba ko sala mpiaka kanga moko ne ko lobela bino lelo et bon wana faire nga moko na ko sala présent na fanatique à faire te pas so ko misanga golo apona lobi bo ndeni na bina filo sala ki yango te na intel osate ezande temps on a zwaki pour démontrer batu de quoi suis capable. Est-ce que toko bandela événement to bandela ngo po papa Deo Nzinga to Gemidor TV pe balanda yo batu oyo chaîne oyo etalamaka balanda pena po bagoloa o baza partout ba mona événement na soki to kende na équipe na biso mobimba oui. Bon, na Congo, en tout cas, on a travaillé presque na ba artiste comédien, ba artiste au basalaka musique na biso
auto benga ya mokili profane na ba auto benga musique chrétienne to travailler na bango to travailler na ba to chrétienne pe ba to travailler na bango bato to bosa musique kaka do na chrétien na auto benga ya mokili na travailler na bango to na travailler na ba pasteur na travailler na ba prophète Azaki na ba campagne moko organisation monene alinga sa na Angola. So azaki na posa spectacle. Ba yebaki na bango yeme spectacle spiritualité. Po mona poder wana ke na simi mutu ba ligoro de bimi. Wana batanga ngote ne titre biblique wana fobi sovotopia. Vous comprenez? Donc pona ko stala mutu ya minute osala net bilo ba benga ya sacerdoce ya mbango mbango. C'est la différence qui montre c'est la différence qui montre médiatique. C'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrer à médiatique. La vie change avec Jemidor. Jemidor est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jemidor. L'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. La chaîne par excellence. Bonjour, bon dia. Ça dépend la mboka oyo bo Holanda biso. Na émission na bino oyo ya kitoko bo mesana ko Holanda les œuvres et boti branche nango oyo to bengi spiritualité plus traditionnelle, spiritualité plus traditionnelle oyo tozo lobela mingi oyo ezali spiritualité oyo ezali bokoko na biso oyo ezali makambu ya biso baindo yango wana na mokolo ya lelo tozwami wapi tozwami na kati ya Golf Doge esika oyo makambu ya minene esa makabatu bayebite na place moko oyo eza très kitoko en tout cas na profiter ko pesa batu nyonso balingaka biso bato balingaka MK afande yeyo ayeli bino lisusu branche mususu la spiritualité plus traditionnelle donc bato bazana bato bayebi makambo ya spiritualité bobenga biso bato bayebi makambo ya traditionnel bobenga biso bomona ki totai ko sala ba descente ebele ti na ba wenze lokola wenze ya Shkwanza bisika oyo makambo ebele evandi to sala ki descente dans surtout tambola moi partout mais lelo toza na Golf Doge toye ko kutana na nani toye ko kutana na grand maître oyo peut-être batu bayebi ebele Congo Angola mutu oyo azo simba vraiment makambo ya spiritualité awa na Angola na kotanga kombo na ye maître Kulumbimbi natangi kombo na ye parce que aza déjà reconnu alors ingénieur Mulumba pour na korumela te fongo elangai na yamba grand maître spirituel Kulumbimbi mbote ya mbote mingi papa journaliste boni santé en tout cas santé za kimia mbote pe na ba téléspectateurs ba nyonso ba misana kolanda maître Kulumbimbi les représentants valables ya Kulumbimbi awa na kati Angola ba tutu ba misana kolanda en tout cas ba mbote na bino bisika bozali maître Kulumbimbi avant na kende na vraiment nangika na yeba kombo wana eza kombo moko toyebi yango donc ata to monate mais na yebi yango banda bomwana koyoka kombo Kulumbimbi ba musicien ba belela yango na mona bato bele ba belela kombo wana eza kombo nani bon maître Kulumbimbi eza kombo disons bato bazobengela mais eza vrai kombo na ngate OK oui donc ba benginga Kulumbimbi à partir ya arrivé nanga en Angola spiritualité na bandi yango disons na âge ya 5 ans âge à 5 ans Luka ki cité na kota panganga te koko nanga za magicien tout abotami na Congo central na Matadi ayebi avenue Sekelo numéro 70 koko nanga utinga nga makasi koko nanga nde mutu a initianga na âge ya 5 ans mais à l'époque nazalaki na
connaissance nanu ya kosalela spiritualité yango te esengaki nafanda nazwa mwa temps ya koyekola et après liwa ya papa nanga na décidaki mpena nameka kosala vengeance mpona bato oyo babomaki papa nanga po franchement papa nanga bandoki baliaki ye après liwa wana namonaki vi nini nazalaki nango et puis vi nini tokomi nango pour moi nakoka pe na souffrance je me suis obligé à redéplacer nakende kotambola nayeba liwa ya papa nanga cause nango euti wapi nakolongwa nanga nde nakendaka na banzela ya boma nakomaka na village mo babengi yalala na village wana ya yalala nde nakutanaki na père spirituel na bango azalaki lokola chef coutumier na kati ya mboka wana mais malheureusement le temps nakomi ezalaki déjà ke babengani ye na mboka bato babando kufa trop na bilanga batuni ye abando espèce explication bien te village mobimbe fandaki babenganaki ye alongwaki na village akoma na zamba kota shit wana ya yalala oyo elongoli mayo euti nzela kini mpo ebima bakongo akomaki na shit wana nde nakendai na solo na bango mbo bapekisaki nga mpe na bachef coutumier wana esika batiaki babia na mboko 18 so ebeti mutu to alalaka so 18 ekuti o libanda na zamba se kokobunga po apesaki bango punition na kanda na nde babenganaki ye lokola nazalaki vraiment moke déterminé na makambo nanga je me suis obligé kokoma kati place yazalaki natambolaki na zamba nakoma ti na mai esika yazalaki plus ou moins ba 15h 16h nde nakutaki nzete ya manga bakangi cercueil moko bakangi na singa suki nakuti mwana mwa moke ya mobali atelemi azotalaka nzete wana miso ezobouge te wana moi na 15h moi ba 15h wana 16h wana tombe ba 16h tina komona meki kotuna mwana na remakaki mwana na loba te to aza lokola asumi oyo alobaka na basigne alakisingaka na signe na fanda na libanga afandi pe na libanga na umelaki wana nakomi peut-être ti ba 17h45 nde namoni ye moko koko wana azomima na mai mpo ndako wana eza pena awa ndako mai yango auti na mai azomima te abima atalinga aseki atuninga pourquoi osali voyage ya molai boye na expliqué te na ye mpona kovange abi yo oza na droit koya kovange te po pouvoir oyo oza nango eza plus kutu kolekanga oh là là elekela nga à l'époque aloba na nga bongo pouvoir nga moko na miyebi sens ya pouvoir yango te abi te oza déjà na pouvoir oyo batikelaki yo pakoko na yo soki nga nakosunga o na osalela okisi te nazo oriente oka o atteindre destine na yo nde azwaki nga batiaki nga na tono ya mai batie moto batokisi nga oh là là après kotokisa nga bazwaki nga bakoti nga na kati ya cercueil asali baceremonie le temps finiki mofinuku ya cercueil kofungula fungoli bulo ti bafiniki na santi neti moto akangi nga misu kofungula na fungoli bulo na santi nazongi mbala moko na village wana esika na utaki bato ya chef coutumier na bamoni nga na aire wana mbo ebangisaki bango pete yo te toyebi ndenge okendaki okozonga su te okokufa mpo aire kote wana eza mosika bameka kokestione nga na bayeba na sololi nini na moto yango mbo lokola ezalaki basekret moko kashe mpo na nga nalobaki su te nde nazongaki naye kokoma matadi nde naye kobanda mosala na nga zena nano avant tokoma na matadi bisika oyo oyaki kobanda mosala na yo tozonga nano ntango okutanaki na grand maître wana bakotisi yo na cercueil basali bademonstration donc obimaki esu te ndenge ezalaki ozonga na nzela oyo yaki abimaki susu te pa koko wana omonika nde nakotaki na après kotokisanga batienga na cercueil asali baceremonie na ye nyonso le temps sisi cérémonie ayebisi nga kanga miso nakangi miso amoni azwi mofinuku ya cercueil bakangi le temps alobi na nga fongola kofongola na fongoli miso naza susu pa koko wana te nabimi directement na village wana do naza su na zamba place okutanaki na ye te nabimaki mbala moko na village wana alors kokoma no na matadi do ntina komi na matadi nde naya kobanda sikoyo premièrement objectif nanga lokola ezalaki vengeance na bandaki nanu kovange na bato oyo baliaki papa nanga bazalaki misato baza mpe bamembre tuso ya famille ka ya père bango tu le temps na silisi vengeance wana spiritualité elataki nga déjà vengeance wana bakufaki bango misato et après kokufa lokola na mikotisaki déjà kuna ezalaka entrée sortie ezalaka te parce qu'on a comment kosala effort ya ko protéger bato omonde baliaki papa nanga parce que place nga naza na linga suna mona te ndoki bali ya moto ah là là
parce qu'on a komaki mingi bongo kosunga batu na ba maladie boye bon nazalaki kaka basé na magie noire pour ça pouvoir ancestral batikela kinga à l'époque si je me trompe pas ezalaki première élection ya Kabila le père et Joseph Kabila 2006 OK 2006 na un propagande de babengisaki orchestre moko ya kini ya munene collège de noble ya président Soni Echo akufa déjà oui mutu abengisa bango eza mama moko ya député na matadi mama Kati bon à part mama mwana ndobi na makasi oh là là l'état baye na loyenge wana na kenaki osala test bazwinga nde bamami matina ngaki donc première fois okende kisasa yango wana kosona kende kini nde siko yango na 2006 boleta na ke orchestre za président Soni Echo ngana mwana mukie na kati orchestre wana nazalaki obligé te ya kofanda po kuna na kini bango tu baba kino bana bandako na bango bayaka répétition alors ngana nazalaki obligé fona fanda na ndako ya Soni po nazalaki mwana moko abandolingana parmi biso tout na orchestre osandiki ngana nazalaki mwa muke aimé quoi nde nafandaki na ndako na ye kofanda na ndako na ye nazo continuer toujours kosala oyo eza pouvoir ancestral oyo nga nayebaki nde fe Soni ti aye kocomprendre ayebisi nga kozala mingi limité te ye nde mutu aye kokotisa ngai na magie blanc oh là là ve Soni Echo mpo nayeba magie blanc azalaki mutu mpe ya bango na nsima ya Soni Echo wana maître spirituel OK ye asimbi do na Congo aza na conquérant te azalaki na conquérant te aza na conquérant te ti lelo même ndenge akufa mutu remplacer poder to pouvoir oyo azalaki nango na magie blanc ya Soni Echo omo wana aza père spirituel nanga mutu nde mutu ayinitié nga magie blanche mais nazalaki déjà na pouvoir ancestral nautaki nango na Congo central nde le temps kotinga na magie blanche tozaka na magie blanche wana ozaka na continuité mais le roi question ezoyelanga na tuna différence nini oyo osalaki tango oza okomaki initié na magie blanche na ndambu déjà ya donc na magie noire oyo botamaki nango okutanaki na koko wana lisusu asalaki yo bamakambo tu eloko nini omonaki différence entre des différence moko na remarquaki na magie noire na magie blanche eza par rapport à baentité premièrement bappellation na magie noire tobengaka bakoko na biso oyo baza barace noire OK or na magie blanche ancêtre tobengaka race noire aza te bango babelelaka bakoko na bango ya mindele et puis moi ba imposition côté ba condition condition eza moi makasi mingi na magie blanche on comprend na magie blanche parce que direct na makila do bango ba okeno gauche droite so sengi to boma mbala moko oh na magie noire eza bongo te ti ozobenga koko entité wana zo yaza koko na yo ti azosala mosala kolingo sengo mutu te pazo ba mutu ala pazo senga zaka koko na ye or na magie blanche tosala appellation bancêtre ya mboka libanda donc aza na mawa te likolo na yo donc soki esengi makila mbala moko pesa sans explication po kuna eza soki alobi fo sala non ezalaka te on comprend différence tozala ngo na kati wana donc magie blanche eza bien mpona bato balingaka na bango neti biso bakamusu tokutana ngo mutu aye kosalisa mosala mpona bimetre ngai nana eloko te na apena pauvre ni ata bougie mbongo kosomba eza te me naye nakoma riche carrément na omemo na magie blanche mpona magie blanche mpona mawe eza te meme opie eloko te oza na to kopesa sacrifice ya makila mpe ozwi richesse OK on comprend OK na magie blanche nde wana ezalaka oyoka o te mutu asacrifie mokongo na ye wana na magie blanche mutu ateki loboko na ye mosapi na ye wana toza na magie blanche or na magie noire biloko wana eza te sokompa kuna tozobanda nyonso mpo osala fo banda koreconnaitre nano nzambe ya mpungu tulendo or baentité na biso bakoko na biso na bazalaki mitema ya mawa lo ti azosalela mutu likambo azosala yango omonake la majorité faut la différence ya magie blanche na magie noire maître tout aza basé na magie blanche soki osalisa mosala mpana akowumiso te akokwesoma bango na sacrifice makila mais soki na oyo azosala magie noire okomprendre ke banda bobandaki ti bosisi mosala tu moye basenga o muntu eza te do badiférence toza na kati mingi yango. OK merci beaucoup abonné na biso na asir nde bolanda bo comprendre déjà libulu nini tozokota to nzela nini toleka mettre apesi différence entre magie noire et magie blanche bomoni ke magie blanche yango nde esengaka makila tango mona ke te alie mutu na ye alie ndeko na ye alie famille na ye boye boye or ke ezalaka
magie blanche yango nde esengaka makila donc ba différence wana nyonso tozozwa yango pa ya bato ya mayele bato oyo bayebi spiritualité yango kokutana na moto aye aza di domaine na makambo wana aza na facilité ya koexpliquer bino nini oyo esalamaka nini oyo elekaka lelo tomonaka ebele ya bato na banzela bakoma lelo kotraite bato donc ayekoli yango ya komona kaka aza na don wana te aza pe na nini wana te mais ozomona ke akomi ko sala yango bato pe bazolanda ebele azolia bambongo ya bato nasi parenthèse wana tofungola ngo ata na ba émission mosupozo to bito kende to ko détailler biloko ebele ba faux magicien ba faux prophète ba faux pasteur ba faux nani nyonso to kolobela yango na rubrique na biso oyo alors tango okomaki na initiation wana ya magie blanche et pas ya président Sonny Echomo que son âme repose en paix. Donc, comment il est? Il y a un des salaki na koma les plus populaires. Le V abakisa qui implice du colon ngado pona yebana. Oui na salaki makambo. Na salaki tokolo badiso na salaki nekola local na maître moko local. Local oui. Ah pona koma international et senaki na bakisa implice on abakisa pa ve na ngana Sonny Echomo. À partir à Oya Prandanga, yango nde salaki na koma international. Prévenez que voyage à liboso na sala. Yakobima RDC mutamemanga ezaye sala na Brazzaville na temple ne pas na temple musu na Brazzaville tokene Brazzaville tozongi tokene Tanzanie tozongi do à travers yena komaki déjà reconnu na kini do pas ba musicien congolais belé ba yebanga eza à travers Sonny Echomo en tout cas personne en place azawana nazalaka reconnaissant tout mais ozoyi tampe au travail na ba artiste pe belé na ndenge ya mboka surtout na Kisasa wana. Bon, na Congo en tout cas on a travaillé presque na ba artiste comédien, ba artiste au basalaka. Musique na biso auto benga ya mokili. Profane. Na ba auto benga musique chrétienne. To travailler na bango, to travailler na ba chrétien pe ba travailler na bango. Ba tout bo sa musique kaka do na chrétien. Na auto benga ya mokili, na travailler na bango trop. Na travailler na ba pasteur, na travailler na ba prophète. Ba pasteur, ba prophète. Bishop, c'est vrai. Et prévenez que nous salande travail pastoral de longola kinga na RDC nde na ana Luanda. Travail pastoral. Yango longola nga Congo et yakinanga a. Le pasteur c'est là naolinga tokota po angolesa anglais moko mune po toza na Angola. Alors so to kota Angola to bima su Congo te naolinga nanu ya to suka na Congo après to kota no sikoyo na ndenge Angola nazaka na posa na yeba batu tango zo travailler na batu wana na Congo uzaki pe na bénéfice moko oyo bandai kozwa e bandai kosala ke osa musala yango na spiritualité. Premièrement, il faut que les ancêtres et les entités na biso to belela bango bana nyonso. Maître spirituel, il y a pauvre na logique des choses azalate. Merci. On a comprendre batu. Ba poussa na pembeni na yo, yo moko foza nango. Comment yo zo pia mutu richesse yo moko za pauvre. On comprend. Donc pour nous intérêt na biso ezalaka effet ya kosalela mutu musala yo zwi solution na makambo na yo or biso pe tozalaka récompenser na bantité na bancêtre na biso o tobelelaka tozana ba paiement na biso tozwaka spirituel yango esalaka maître spirituel ako souffrir te maître spirituel po pia ke bete temps ebeleza moi passe aza tout le temps en contact na bancêtre bantité o bapesaka richesse o bapesaka bonheur o bapesaka nyonso mutu azo recommander tazo belela bango akoki jamais kozala na vie moko ya difficulté à travers wana nde esalaka ke ti tozo travailler na batutu mutu na mutu ayeba pe ko matsa niveau na ye sikoyo na ndenge ozaki na Kisasa nini spécialité na yo osimbaki omona ke batu bande ko pusa pembeni opona yebike ba artiste mingi bayaka koluka mingi nini oto bengaka succès quoi koyebana toyebike ba pasteur bayaka koluka onction hein toyebike eza batu bele mbatu na batu bazana ba pasteur bayaka koluka onction ba pasteur lelo bakipa soupe na onction te vraiment luka mingi tire client bandi mikande ba tire client obenda bandi dans le monde Nathalie pastoral de place wana bango balaka na trois choses ana posa tire client obendele bandi min église ana posa opesa ye
prophétie exact prophétie ezalaka mibale mosusu otelemi na chair ozoteya baesprit bazolobele ye azosalaka interprétation mais mosusu ozomona pena likambo ezokomela motu eza ya misu na ya matoi tous les deux prophéties wana yango bapaster bazala yango mposa et puis guérison miracle surtout na mona partout ezalaka guérison miracle guérison miracle eloko wana nde sikoyo bapaster babosanaka mingi kozwa ti opesi prophétie mwana aza ndoki boyeboye seko oza mpe na pouvoir akolongolaki ndoki wana siko mutu mosu akende kaka kozwa kisi ya prophétie le pasteur omoni mpena aprophétisaka bien mais alongolaka maladi yango te oyo alobelaka azangi sikoyo nde guérison miracle or mpo ozala pasteur complet to prophète complet fo ozala na biloko ala misato or so toye na kote ya miziki miziki bango bazalaka un aposa ya succès omoni musicien soki succès eza à partir ya succès nde kosala ye aganye mbongo malgré misusu lelo à part succès bakoma koya mpe mwa moke na monde na biso baportemonnaie magique bagrémoire batiroire magique bakota mpe na mwa makambo wana do mise mosusu omoneka ndenge wana ndenge wana okanisaki mpe ya guerre mais aza na bambongo ne azozwala nsima misiki te azozwila ngo na nsima ya baspiritualité baza na bankodi ya bango moko ya bafamille bakoma kosalela domona mise mosusu omona eka ndenge wana azalaka nde na succès te mais vie sociale na ye so otali ala vie ya bien mise ebele bacomprendre na kala bamise ondolukaka succès apamba esili mais lelo mise akoma kosuluka na succès na kisi ya mbongo po avec l'argent aa na facilité ya kofuta bamusicien na batravailleur na ye surtout lelo so oza na mbongo oza na nyonso soki moto ana mbongo na mini tiombo oza na nyonso te mpo okokosomba liwa te apart liwa nyonso etikali oza na facilité ya kozonga na monde ya lelo mutu to akoma kopréféré mingi mbongo à part mbongo elo mosusu eza te do spécialité na nga eza mingi kote ya makambo ya mbongo finance na kote ya succès na kote na taleli otali pastoral mais na pouvoir ancestral oyo na nango yango efacilité nga nayeba koma balongolaka mbasu koma balongolaka mpese koma basalaka retour d'affection ya mwasi na mobali bakabwani mpona kozongisa bango c'est ça koma basalaka prière to voyage astral ya kokende kotraite mutu aza na poto bametre ebele eloko wana bakoka yango te lopasala mutu mosala kotinda olongwa kuna yaka donc mutu azobela na poto oza na facilité ya kosala voyage astral ozala en contact na ye ndenge aza mosika otindi baesprit besu bakomi mpe basali batraite na mosika contact wana bosala ngo ndeni tosala yango a partir ya mai pays nyonso moto wana aza lobaka aza na désert okoka te mais soki azalaka na place mai oyo bato bamelaka baza baesprit bana rapidité ya kokóma wana mpo toza barepresentant ya mbengu biso mpena touti na mai donc source na bino eza mai lokola le pays tout oza soki boza kaka na mai wana seki naa na facilité ya koya ti place wana donc c'est ça téléspectateur na biso tout o balingaka biso en tout cas bakombelenga mo bakeso ebele vingonga na biso ndenge ezokende donc tozalaki awa na ndenge ya tozosola mingi ndenge nini makambo ebanda okende na Congo mais na minute oyo naza koyebisa bino papa na biso grand maître Kulumbimbi azotravailler awa na Angola poto mema sikoyo place makambo tout evandi ya na Angola eza question esuka batindelinga vraiment na tuna yo mutu atindeli ngai ezali naneti movoto alobi tuna ye nano question oyo baavantage nini na badesavantage nini oyo akutana nango na ndenge ya Congo na Congo wana otuni ezaka mpo na Congo n'est-ce pas wana mpo na Congo mpo tokota toza siko na frontière omela pena mai ya suka ya po traverser na Congo soki tolobi avantage avantage ya liboso ezaki ti pere akufaka babenganaka biso na palin tokomaki bafazer mare azongaki mpa bakoko leta na bandi mosala efacilité nga nasobela mare palin esali ke natongela mare lupango mare alongwa na vie ya kofandaka mpa bato mosusu akóma na résidence oyo eza ye lo nde naoleka na émission adresse yebani okopesa adresse bato baconfirme ke place mama azala mwana matadi mpe mwana matadi oui bandapo komine ya nzanza nyonso wana mutu tu azotalanga na komine ya nzanza otuni kombo na nga bayebi na résidence na place ni mare afandaka
bayebi vini mama nanga amena bayebi pe vini ni to utaki nango donc nasala moi effort ya kolongola pauvreté na famille nanga donc effort nanga nasala kati lelo ezaki pour famille nanga ezala bien nga moko pe nazala bien entourage nanga ba massa nanga sentir nanga bango pe bayekola kozwa lipa do nazala motema makasi te naza ouvert na mutu nyonso et des avantages nanga ezaki bascroquenga pe trop na musala o bascroquenga trop ske po sali mutu musala azwi solution na makambo na ye ekomi na ntango afuta yo kobenga ye bo azoyamba te obenga bo ekomi zela beta turbo ye siko na motema oyo ya mawanga na ala nango esalanga mpasi nasalelo likambo ore ti basalaka biso bongo bayeba te nde nafongoleli yo chance seke ngaka na nafongola kokanga pe tunakokanga ozongi su pauvre makasi koleka siko na motema onga na nango esalanga bien te so napesi yo daa makambo napesi yo nalinga su te nazonga na mpona frene yo namona neti nango mobebisa mosala nanga siko ebele lokola bayebi ke meme babeti bongo nakipaka te bakomisi yango siko lokola mwa habitude yango nakoma koimpose koexige do mpo omonana nanga fo droit etemple sa yango tokutana te tosali mpe biloko wana tro yaka na kosalela yo soko ozwi solution bongo yo okokaniselanga or na tour na bango bakomofuta nga na monnaie de singe yango mona nakoma mwa bato mosusu babenga na telefone oza orgueil balimbisa eza orgueil te nakotisa mwa logique na mosala na nga nakomprenake oyo eza papa oyo eza mama yango elesaka nga na famille na nga donc nga moko so na valorize yango te motu mosusu akoya kopesela nga yango valeur aza te. Merci beaucoup maître Kulumbimbi. En tout cas toza koavancer malembe awa toza sikoyo na frontière toza na frontière bino mobo po na frontière nini bozali boza na lufu to boza na noki to toza wapi po toza kokota sikoyo ya Angola. Maître sikoyo na nyonso wana komona déjà parcours na yo ndenge o vie ekomaki ya pasi ko babomi papa babomi obandi vi babengani bino donc yo moko lobi o venger oke o venger na Congo osali kombo o mati ba étape o bakisi susu nini mususu komi susu na magie blanche donc nyonso wana est-ce que ezaki insuffisant na ndenge ya Congo po vana na Congo eloko nini memaki yo awa na Angola? Bon, voyage na Angola, tout cas, na satandaki na ngote, eza na po makambo to sala katolobaka toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc nakolo bate ke nga na sala mutu bueno. Nako détailler kombo na ete. Mais eza na prophète moko munene o sala kombo na Angola awa. Talaki be mission nga à l'époque. Wana kutu ba monde YouTube bo nani ye na to sabe émission na ba chaîne téléviseur na Congo. Aleka na RTG na sala mo émission na RTG ande asepelaki nanga. Tchaki ba moyen na ye aya penza kozwanga banda na lufu ye mutala nanga leta na komi ye mutalo janga pale na fandaka ye afutaka makambutu wana nini ni wana mbona ye Angola 2016 na kompe na Angola 2016 koma na Angola na komi 2016 ye mutalo jakinga Azaki na ba campagne moko organisation monene alinga sa na Angola. So azaki na posa spectacle. Ba yebaki na bango yeme spectacle spiritualité. Pour mona poder wana ke na simi mutu bali goro de bimi. Oh wana batanga ngote ne titre biblique wana phobie sofotopia. Vous comprenez? Donc pona kostala mutu ya minute osala net bilo babenga ya sacerdoce ya mbango mbango. Esenga efongara zala mbena yaki tout travailler na ye après ko travailler na yembo. Le rôle c'est pelé na nga linga suna za musika nete. OK. Ayipsinga te nga pena lingi suto zonga Congo zala awa nyonso. Luka awa. Côté la gauche droite te nga na ndimi na zoyo en charge. Ti lelo do banda 2016 ti lelo na responsabilité na ye. Malgré ça na sala misala mususu mais kolia na nga kotambola na nga ndaku kurama ina na futa te po ye mutafutaka. Donc c'est ça. Vraiment sikoyo ti lelo bozaka na relation na bon terme ti lelo tozala mais lelo o s'apparaître parce que nga komaki mboka oyo na fin 2015 donc demto tape na 2016 peut-être na tikala ko mona yote ko yoka yote à peine que jour mususu na yokuta na mayala mosolo mayala na PC bambote kaza MM Pro nde place na yako okuta yo na ye
jour yango nde na yaki koyeba yo alors na batani nyonso wana moto abengisaki yo archibishop wana abandaki kobomba yo ozalaka privé ya ye oui wana pene eza logique nazalaki lokola féticheur moko privé mpona ye andolinga kutu ata paster moko apusala pembeni nanga te mais est-ce que osepela na makambo oyo ozosala bon le temps tofandi nazwaki pete kofandisa ye na faire comprendre nayebi ke kuna nafutama par mois ti lelo nafutama par mois nafandisaki na biso te fo malgré na danger mais nasukaka mpa na yo te fo bato mosusu mpe bana baposa nanga yo osouffrir okutani mpe na baaventire bastroke yo mbongo ti okutani nanga ozwi solution yango okangami nanga eza mpe na bandeko mosusu baosouffrir mpe lokola yo baa mpe na posa solution oyo ozwaki lofo kotika tan na milakisa oyo nga naza estce okotangelanga ata kombone na litoi liboso nasali émission na ngola awa tokangana binemi un mois tolobala oui yango natunaki bakestion malgré nasengaki ye me asilika makasi kasi po yebi ke alingi te okangana na bato ya ngola awa babomaka bato bato mangala lisusu aevitaki ngai mpe discipline wana apesanga ntilelo nala nango vraiment alinga kofutela kota bato mangala te vraiment onafanda kota bato mangala nango bakokima mpo atalisanga mwa ndambo ya réalité moko ya awa yango esalaki bato mosusu baya ngola bazo babateme ya makasi me ngai nazwango pena te donc nabakisa mpe mwa implice mpa na ye ya koyeba kofanda à travers ye nazwi document nazwi bapasseport mais à travers mosala na ngai nde esali nabanda kovoyage nake Brésil nake Tanzanie wana eza mpona mosala na ngai donc bon mpona tosala mwa eloko moko boye esala bato bien mpo bato baosepela vraiment ndenge oloba bavérité ya boye bato balobaka yango oyo te siko ntango olekaka na nzela kolombimbi omoni paster moko osala campagne ne ya monene ya okweyisa bato place yo oza eloko nini esalaka yo to oresonaka nini to olobaka nini te nabetelaka bango bravo mpo asali effort ya kobakisa connaissance wana ya kokweyisa bato basalaka étude biblique mais spiritualité babotamaka nango to batangela bapesa yango motu to kotikela baétude na bango to obimi archibishop obimi évêque obimi nini eza batitre mpo oyebaka kodécortique bible na bango mais pour la spiritualité et na école moko te putain ça bango ça spiritualité faut pas spiritualité na faut pas zana batu loko la biso to baxela bango implice OK prévenez que biso to sunga batu na ba problème ba na ngona banda ku ba foyer zo panza na ngana sambeli babiki bango pe bazo salaka même ba epe ba prier pour na mutu moko bando bela mutu na pa biki do da biso na bango to salaka effort mo to démontrer ka capacité à spiritualité donc c'est ça so na katsangola tango oyepe na obandi makambo na yo lelo oza ko ça paraître vraiment bato tout ba otala yo ebisanga ici au traité bato to zupe ba solution pour na bato est-ce que ba témoignage pende zali zalaki na moi problème moko ya moi makasi awe esengaki penda na lukana cha défi na kati ya Luanda po ba découvrir que nazalaka awa po ebele nde nayaki nazalaki coffre balotanga kaka na baimage ya Congo alors mpo na démontre bango ke eza nga naza nde naya kotya défi nabi te première émission na nga nasala na ngola nabi te musicien congolais tout akoya soki abeti concert aluki nga te akosala naza na question wana na otuna yo okokendelanga presse te émission eza kitoko okokelanga presse te nga naza nanu par rapport à question na yo natala débit na nga oui na koti si Luanda po bayebanga po bayeba yo effort nini nasalaki yango mona ye na réponse ona ye na te wana ngai place wana naza convaincu te ngai na okeno pena malembe toke pena malembe ndenge ezalaka na question na ngai so na tuni ponga na artiste comédien na jouaka na uta Congo na ye na o travailler na ye ko kuta ba artiste comédien awa omoni beat ya question na ngai ba artiste comédien onga na kuta awa nakuta bango pe bazaki na bango na espace te espace nde ezalaka artiste monde tozalaka vie de loin azalaka na ndenge ya Congo yo siko ye pe na biloko na yo donc nakuta bato bazala bongo te mais yoka siko na sisa mais omona ke lokola bango bazalaka pe déjà ba artiste baoluka nini wana ye azanani wana ye azanani ateta yo pe oyaki okuta pe ba maître bazalaka awa
Bon, koyana nga. Boza na contact tout solo là na bango. Ya na kuti ba maître belé bazar. Après na Luanda ba maître bazar ebele. Ya malamu na mabe. Malgré mabe ba leke belé mais ya malamu pe bazali ba maître bazar ebele mais auparavant na début na carrière na ngambo. Mboneka ezala ba maître belé ba landela nga. Et comment bena si ba beda hermo bo fandi ba tidelo kimbila la palais. OK. Ba kangi yonano ba et là, on va convaincre même Kimbile et Kangi, mais on a remis un bureau de démonstration dans la zone. Parce que place où on comprend que AT, maître false, AT, open maître sur vrai maître. A dominé Bangonde na zone d'ako. A salango comment. Mais na supena ba attaque ba maître belé pena presque tous les maîtres loin dans taper ça en chance azate. OK. Donc na mona jamais maître moka pi en chance na carrière na nga. Bango tout bazala na pona ko finanga. Et là, tout ce que j'ai déjà que Oyebi Moussala, tu tchèques Moussala ngo liboso, tu te comment peut auto ça les donc c'est ça. Donc yango na uté ko lobana bandeli, les lo ba mettre ba comment ebelé ya lokuta. Hein et au mona mutu mo ba pasteur ebelé, OK il y a vrai pe bazali, o batu o ba Holanda biso, bato pe ba luka ba solution na makambu na bango bazawana naza sir bozwa numéro ya maître bokoma yango ye mo pe aopesa bino numéro ndenge ezala kaka makambu tozokeka malembe maître. En tout cas komona yo est-ce que devant motu to nde babenga ko na téléphone na ndenge yo moko ozomimona ozano mokie tu okutani na mutu moko boye tozwaka bato oyo azana mo ba moyen pour na koluka solution, est-ce que na facilité nyonso bapesa ko confiance? Bon, confiance, premièrement, faut te bango, la minute au monde comme influence. Et là, mon mususu, a bengue bossa musala. So ke okuta neka normal, amona lokola yote. So okuta ne, faut l'accepter capacité na yo zanani. Pour appeler ça pe musala no valeur. Et là, client so bengi si bonwa, hôtel kambo lokola comme pressé pe mena temple na bimaka bongo, okuta ne bonga minimiser. OK. Mais le bilan soit pénatali fini Joa memara. Et bon comme peso valé. Là tout le monde a ça dans musala je ne me sois fanda bien te yo ze logo te meto kutale na boîte na kiboko la lela. Mais mo comme fa o yo c'est la dégrave à dépense à boy. Les abongo do musala ya on est sur les bandil faut biso mo to pesa en valeur pour batu soupe ba pesa misala na biso valeur. Le yango na kotsa mo ba discipline mo na mama musala na lobite ke na legi batu nyonso non. Mais na onga na yebi na tia moi discipline pena na malamu na ngapo. Yango nde père yango nde mère. OK. Yeah, merci beaucoup. Maître Kulumbimbi. Webi avant na lukayo to na yambayo na zoki tana luka na yebayo na landaki yo vraiment na ba émission moins ebelé. Alors na ninazonga moi mokie pour na ofungola batu mémoire bande konanga oyo tozaka na bango na Luanda o ba libanda na ba époque soit 2016 ti to comme 2020 ou 21 et ça qui vraiment na ba concert donc tout monde qui Angola aoyamba tous les musiciens monene ya Congo awa na katsa mboka ba concert ezo beta ba fabrika si ba ya ba beta banani tous les musiciens au banda oya ba beta tant to komika na 2020 donc ti lelo non na moni concert mo te betami et simbi ba concert tout et betama o sentir que moi faillite moko ya mokezali mais na moi oyo kaka to okota toza na concert ya monene oyo ba golwa nyonso ya mokili mobimba ba fongoli mitema Ferregola a obeta awa na Bahia na biso ya Luanda na ebité. Alors na landi ba émission na yo olobelaka eloko moko ke ba concert ndenge simbaka lisu te na kati ya mboka ba concert ndenge simbaka te bande ko na biso ba utaka libanda ba yaka kobeta awa na ba show nyonso to bande ko mona esalama awa ya biso moko bande ko na biso pe bangolais basaka ba show na bango o na lobeza vérité mutu moko te aobo yango eloko moko te tambolaka lisusu eloko e marchera lisusu te so moni même ba sala minene bando sa ba show et ça mara lisusu te même awa na klante ko ba signa klante ko na moni moi faillite kota même ba pasteur banani ba ko sala eloko moko te po et sala bien. Alors na ba émission na Holanda olobela ki yango na ebite idée na yo to contribution na yo eza nini pona makambo oyo et simba lo mona ngana comprendre faire comprendre bato
ba Congolais ti tozolongwa na bamboka na biso te na mboka mopaya toyeba ke mboka na toyeza mboka na biso te bakulu to bantité oyo tosalelaki na Congo awa bango te baza yango mona début otunenga pourquoi Kulumbimbi na Congo mutu to ayebi nga abenganga Kubasi ok wana eza kombo nazwi le temps to travailler naomi kotisa mingi na bengu le temps na ye Angola na boye kosala musala nazongaki mbala moko na mbanza Congo na Kulumbimbi nakendaki kosenga autorisation namonaki photo ha nakenda kosenga autorisation na bakulu na bango ya awa nga naza mopaya to nasala ona nango posana kutaki mpe na bakulu ya awa mais matadi ya Angola ondereza mabele moko kaka nango nyonso Congo dia toti nyonso wana eza Congo dia toti le temps na ke nasengi nde bango barekomandaki nga ke bango moko awa bakolo mboka bavalorizaka spiritualité wana te kombo wana te lokola nga na monani na ye kosenga autorisation nde bapesenga représentant valable ya Kulumbimbi yango moni lelo kombango na tomboli yango mwa en tout cas ezwi ampleur parce que ba musicien na biso bazoya awa na bato bateyate ti boye o peza mabela bato no bakoko na bino te ya Congo baza awa mpona kosala activité moko awa faut koluka koconsulte mpe baancetre ya awa kosenga bango autorisation normalement peut-être na maloba ngo na moi bato musu bafinganga na bacommentaire yo komi nani ozokanga bango te nazokanga bamisien na biso te problème nanga ezali nazofaire comprendre bango ke ti boye na mboka mopaya en va tout faut kosenga autorisation na baancetre ya place wana kombo ya Kulumbimbi na Congo so bato bayokango pa Makitonge Bill Clinton les preuves ndenge di Bill Clinton bandi carrière na ye aya concert moko na ba Congo bamisien bayanzela mutuka ye aya na avion akita kenda tina po Marshall na bengo asokoli mai wana tomona ba plein nini bila sala na ba Congo banda matadi boma mwanda tous les stades bila buka boma bato po azala ki no reconnaître nanu ke naza kino amendele ba Congo fona senga autorisation mais lelo musique yango c'est comme ça sous bongo te donc tout le monde a fait du boulot là nga naza mission tel naza sir déjà na maison nga na kotaki Angola te maison na eza kuna maison na eza maison na Angola on comprend donc na chaki défi wana pona faire comprendre bango eza te pona kanga musique da bango zonga sima non na chaki défi wana po bazwa sagesse que tiboye producteur a gobengi soit chembongo na ye mais yo musicien yeba ke soko sali piaka sonye kozala ya producteur te sonye kozala ya yonde musicien parce que po yo pe mission yo ka soni wana te ti ozoya basala na ba na Angola na mona ko ba groupe ya ba Wario bagolo oui président na bango bazala ka déjà enfin yo oya benga déjà groupe na oya awa ba consulter basale yo makambo. On comprend. Na autre chose na Congo na kenda ngo trop. Na autre chose na Congo na kenda francophonie à faire rigola. Et le but que nga leki banganga tout ya Congo non. Mais nazaki invité pour ba yeba ki valeur nanga. Mais à l'époque tina zala ki wana ba tumsu ba ndeko minimiser. Mais le temps que francophonie ba comprendre ki na nan. Et le temps a commis les mêmes jours na comme Luanda son temps na ba émission sur na sali vidéo place wana pena na Bahia place faire à Robete là so botel ba vidéo mona na kenda kitina mine océan na sali ba cérémonie pona kolongola congolais tâche to image wana na mituna bango te neti na lingi so ba congolais te kanga moko ndena lobaki ba tutu ba koya ba kosala mpiaka kanga moko ne ko lobela bino lelo et bon wana faire nga moko na kozala présent na fanatique à faire te pas so ko misanga golo pona lobibo ndeni na bina filo sala ki yango te na intel osate ezande temps on a zwaki pona démontrer ba tout de quoi suis capable. Est-ce que toko bandela événement ngo to bandela ngo po papa Deo Nzinga to Gemidor TV pe balanda yo batu oyo chaîne oyo etalamaka balanda pena po bagoloa o baza partout ba mona événement na soki to kende na équipe na biso mobimba to kende wana to komi bomoni ndenge na peso vectir en tout cas ba chaîne tout ba musicien tout ba théâtre ba sala sikonde musala na bango mais ba yeba ndeko senga ka autorisation na ba ancêtre donc c'est ça. Yeah, donc bande kosenga autorisation donc yaka ozana staff no déjà Luanda yebisa bango bokutana déjà kuna bosenga ba entité ya kuna pe ba fongola nzela donc on a soko yo beta concert ko sala plein pas de problème ya Kulumbimbi naza surtout okende déjà na ba descendre déjà ingénieur Mulumba
azosala signe ndenge ezala kaka question mosusu na ngai natuna yo selo bacapacité na yo bacapacité na yo to makambo tout yo osalaka ya spiritualité oyo nini omonaka vraiment ke non nde nabetaka gauche nabetaka droite mais so nabeti motu na gauche seke pena santaka likofi na ngai ezwi ngai. Bon, merci beaucoup pour la question. Côté pena na kenda mingi eza neti côté l'art. L'art yango simbi. Côté l'art, mutu tu antolo bele makambo ebele. Soka za pauvre akoyoka conseil note. Donc nga pena na bima pina côté l'art. Yango moni na linga ko apprendre batu bai ba mingi kodi ya ezalaka porte-monnaie eza grimoire eza. Toi ba tiroir magique toi mona bi o eza misolo bino mbali boso na leka. Si simba liboso. Mbo eza batu suba otanga mbali boso ba mejo azolo ba makambo azolo est-ce que asala ka ngo pe solo. O ba koma déjà ba koma. Oui, to senga vraiment pona. Asala ka ngo oui. Non oui. Nazana pena côté ya mbongo. To senga ngo mais na question te lokolo ye déjà na question. Na question OK. Donc ne pas souka ngo to chiter. To chiter mba moko d'accord. Pona ngai pe pe ça moi définir différence entre kodia to nini le roi to komi déjà wana. C'est ça, on sa différence nazo démontrer bango pe mbala moko. Kodia za richesse ancestrale. Oyo famille nyonso. Pour tout ça ezaka pona bayombe non. Mulombe, muluba, mungala, muswahili. Batu tout reste tout en a droit ko sala la Kodia. Pour sa richesse ancestrale to sala appellation ya bantité ba koko na bino ba kufi to beleli ba esprit na bango to sengi bango fond de départ. Ba ko ya ba pe $60,000 $200,000 ezala ko la fond de départ mais ça dépend bando liara malé faut chango na business to na faire o bando balola rango. Or na ba porte-monnaie magique to ba grimoire eza bongo te. Wana eza au tchembongo na yo Angers basaleli yo porte-monnaie. On comprend. OK. Na monde ba porte-monnaie bona talisa moi trop na ina okena on a détail te mais na on facilité pas muta comprendre moi muke utilité ya porte-monnaie. Yela nga billet moko. On regarde n'importe quel billet moko ezala 100 douzaine tout qui est tout nini. Ana posaka billet moko. Wana maître azosenga vraiment bapesa ye ata billet moko po to mona pe démonstration ya mbongo ndenge nini mbongo esalaka ndenge nini mbongo efungolaka makambo. Donc c'est ça quoi. Maître yeyo bo comprendre tous en pleine émission eza nango eloko ya kobomba te eza pe eloko te bo comprendre geste nyonso ezo salama eza normal geste nyonso ezo salama eza normal vraiment. Mamona yote. OK. Papier yango yo eza papier. Eza papier. Eza billet moko ya 5 000. Ya 5 000 kwanza oui. Te 5 000 ba mona ngo ebele ba billet na ba mboka mike eza te. Ba douzaine tu mbongo wa mike wana. Papa Sara moi show tota kientu. Donc on ezaki 5 000 mais to kiti siko na 500. Yango yo. Te ngai na osimba te. Nga na osimba te. Ya, simba ngo oui. Sunda tabwa tamani le roi de formation le roi de Nagas. Luka ka face ntabanda. Oskweza na sambelité mais na sengi kapa bankulu to bantité pesa mbala liboso na lekana émission na bino awa sko tozo senga kaka na yo ozala wana présent o facilité biso kana eloko moko afesir mbongo na bino bosenga kinga cameraman na éviter soko contrôler etala peut-être le baké ezaba phobie ngala ko bomba ngote balobaka ba mso balobaka te to yokana kina muntu ngo bambongo ngo yeza ba biye moko ya bien te cameraman oko contrôler yo moko poko simba o confirmer po oyebi dollar so que ça phobie ko yeba ki ko ça phobie non eza vraiment eza dollar ya solo ya o comprendre ce qu'on a porte-monnaie nde ba biloko ezali. Awa nde siko to sala ba multiplication to sala porte to sala appellation moko direct tu sala ngo pumba esprit donc oza to sala siko eza porte-monnaie eza biloko to sala yango to benga porte-monnaie to sala multiplication direct
Oh là là. Esenga te sambela parce que to pelisi bougie. Te. Bougie za te donner azabo eto sengi ye ya kosenga pa bantité. Tozana ba esprit auto benga voleur de voleur. Ba ke ba zuli biso na banque, ba e ba pesi biso. Eza jara bilomo to sala kana ba bar ko fanda na omela mbongo pesili. Na zuma papier ku katoni ni ba na zuna chepon na invoquer mbongo ye na sombela ngo pe masanga. Parce que tu n'as pas avantage ni bino bozal ba avantage na biso sko yango. OK. Donc oza la facilité o koza la mpia ka te. Osenga bakoko. Ti osengi bango directement ba pesi yo po yo po salela ka bango. Asi ro comprendre nga très bien. Éviter ceux qui question sous ça. Te na ngana se basé ka na marambo. Parce que o eza au pesi biso exemple mo normal ya porte-monnaie magique. Na moni pe démonstration ya mokie esengeli eloko ye. Yeah. Bon, mbongo ngo tango zaneti na bar osali eloko mo ya bongo osombeli yango masanga est-ce que eza mbongo wana ekokota na kesi na bango to ekozonga na monde oyo te ekokota na kesi na bango eza nango te eloko kobanga te o bamsongo na te yo kosomba te mbongo na ngeko bunga te ndenge esprit osengi ndenge ye nango déjà boza mbongo ezo dépendre soutende ba msuba za ko mbongo akisi balobaka sunga mama na bango te yende mutaka baka te mbongo mongo te spiritualité yaka ye na condition ke papa leki na bino ali mbongo te wana lokuta wana ye moko nde mukolo nzota boyi mbongo soke ye eza mbongo so pesa ngo 10 000 église yo osala offrande yo onyoso yo ko salela ngo ozana toi ko salela ngo po eza mbongo si ye les alakate ke batu so apesi mbongo envoli yango faut kende nanu cha mama te mbongo soki obengi so basala appellation mbongo ye est-ce que moto père ozwa mbongo oyo atsango na comex c'est tout à fait normal parce que soki to sali appellation ya ba entité auto belela voleur de voleur ba uti kozula biso ba eli biso yango sur place donc on a pas avantage ya biso ba maître spirituel nde yango na donc sala to sala ka biso sko ba futa biso na ba modèle nde biso to za salaire na ba ancêtre. OK. Oui. Merci beaucoup, merci wana tozaki na grand maître na biso nazasir ba question ya rotuna ye ezebele parce que ye ndenga za boya za costaud za lokola nini aza lokola armoire moto coffre fort faut lukato yeba ye mettre yebe malembe chaque semaine to bandoki malembe mais ingénieur Mulumba permettre ngai question so na tunité et ko sala vraiment mabepo actualité eza ko obligé biso toujours to tuna question to monaki awa Fally Ipupa de Cap la merveille auti na Goma fallait ko beta concert na ye na bo nga landa ke nanu ko pesa nanu badon et ça qui nga bien apesi badon et comme na concert même peuple ya ko pesa don on dirait ba bengani on dirait te ba bengani ba bengani c'est ça ya na tayango pour question nga na tuno yo moko aussi sango nyonso kaka na même temps wana to yebi ke moko o yazali mama présidente ya ba Warion azaki na casa mortuale nebi so to benga casa mortuale na Congo to benga ngo morgue azaki ya kokufa mama na biso Mimi Chikeva vraiment bakundaki yekutu bauti okunda ye lobby donc enterrement et les cas qui toko to mona pe présence ya Fally Ipupa ya mama Nana Ketchup donc na nyonso wana kulumbimbi okoyebisa biso nini parce que yoza mutu ya molimo biso tozomona kaka na misu ya bomu ya komona bo mais yo yebi kati okoloba na biso nini Boelo mona oloba na batu baluka ba comprendre que pouvoir ancestral et comme ce qu'on attend moko boye bakulu na biso bakomi ko réagir Fally Ipupa zandeko ya biso mabe moko ndenga na lobite batu onga na mona kapana ye po azali seul mission o a honorer Magie Blanche trop koleka pouvoir ancestral. Or na Magie Blanche elo mona ebisa ke ba koko wana azobelela baza ba koko na biso te o moni sko ba vrai ba koko na biso ba carte ya suka ba memiye malgré spiritualité na kanisa ki Magie Blanche c'est ça le plus haut sommet or esuka ki nango na nzela sko ba vrai ba koko malgré donc asali mais Congo dia ntoti la bisimbi wana ba koti na mitema ya population batu babambi babanga ya bagolote na ba wario bango mo babambi parce comment c'est fait mutu mo kaza pire ya komisaka wa balukela faut comprendre que spiritualité oyo ebima ki wana
Et balani tena oyo ye moko fali azalaka nango. Ezalaki guerre ya pouvoir ancestral na magie blanche. Alors pouvoir ancestral pe basala ki effort ya kolakisa ke bango baza au sommet. Yango moni be fe comme il fallait poupa. Si azo sala makambo na to longolé na magie blanche. Mais après ça rappelle valeur. L'autorité de base commence par soi-même. Donc pendant nous respecter ba kulu oyo ya yo, bongo ko pesa opportunité na ba kulu ya libanda. OK. Or ye abandi mbala mingi ko respecter ya libanda. Abosani oyo ya ye. Wana eza leçon ya muke ba pesa pa ba nkoko na biso. Donc azala sage, azala prudent. Ameka pe ko pesa valeur na pouvoir ancestral. Alors mona makambo tout ok na très bien. Pour to moni après ko beta concerné ya munene na yo arena nyoso etikala ye na ngobu on dirait aussi et aussi baté pour comme na problème sur qu'on a pouvoir ancestral. Azana problème na fanatique ma comme na problème na bukoko oyo ya biso. Na religion na ye na bukoko ya biso zo balana te. Alors ceux qui a reconnaître le qu'on a plus vite que possible était au sommet au biso to chakaye et bandokita aigle qui aigle wana et ukatana. OK. Le azala sage azami se o défendre rapé RDC asala la vérité na biso tout na bamboka ya makasi ceux qui azala moi faillite to lo baté pour na minimiser mais to fortifier to pesa ende courage. Alors on senga pena émission oyo boss Alain Visor alanda yango parce que yaza vraiment président ya ba wario na kati mboka oyo azapeli toyi ya fali pupa oyo pe ayo kakaye boss Alain Visor muto asimbi makambo ya Visor ya solo ye wana na pesi pe bambote na ebi na sengi pe pa ya bagolo atangu to alo bali solo moko pona fali pupa tout le monde aura chaque temps makambo tambola mi balé donc ils appellent conseil munene côté ya faire rigola oui si to reconnaître peka OK et vous allez fierté honneur ya musique congolais donc c'est ça na pesi bagolo nya sombote papa ceux qui déjà au pesa batu bambote to mot de la fin na yo mot de la fin na yo zani ni pesa na numéro na yo ya téléphone en tout cas ne zappez pas comment maître Kulumbimbi sur Facebook au rejoindre to soit au commis maître Kubas d'Angola au rejoindre sur Facebook ba obalbala ndanga na nifa TikTok comment Baptiste Kubas au commis sur TikTok au rejoindre pona batu ya WhatsApp na yebi ke chaîne eza déjà chaîne ya monene ba ko annoncer numéro nanga na C mais pour batu musubi batala ka mona ba chewa mazo benga ka compliqué oui peut-être na ko yo ko plus 244 code na biso ya Angola 939 71 81 84 le plus 244 939 71 81 84 wana olandinga sur WhatsApp nyonso nazalaka en ligne en tout cas mpona bambote na kopia mbote te bato tu oyo basepelaka nanga bambote na bango bao mpe balingaka nga te bambote na bango donc c'est tout. Merci beaucoup wana ezalaki maître na biso Batista Kulumbimbi babi oyo nyonso aza na posa akuta na ye asola na ye numéro yango wana apesi pe numéro yango wana ezali na eza ko afficher na écran na biso. En tout cas merci beaucoup ceux qui nazangi ko remercier ingénieur oyo asimbi image oyo ekoza penza mabe makasi ingénieur Mulumba Patrick na bosanité papa de Nsinga na bosanité équipe mobimba ndenge makambo zo tambola bandeko na ngai nyonso oyo tozo travailler na bango partout na bandeko nyonso balingaka biso o nyonso okuta na image na biso partager yango ekomela moninga na yo ekosala bien o eza chaîne na bino bato pe balingaka MK fan de promo pona kozwa déjà ba extrait ya ba makambo tout bolanda ngai vraiment na fan de aigle donc à partir ya TikTok na Facebook na ngai beta kaka fan de aigle beta fa au mona ba fan de nyoso matindela nga ba demande ozala vraiment informé ba oyo tout baza na posa ba passer émission to ba passer message na bango alors ko hésiter te ko benga numéro na biso to ko ya bisika oyo yozali nde baloba kaka chaque ouvrier mérite son salaire donc tokoye bandeni to solola tokoye bandeni to kobongisa wana ona yambela bino esi ya panzi na asi bobenga so bolingi to sa sur deuxième émission bobenga tokolanda ye parce que tozana ye o pena chaîne na ye o place na ye donc tozana ye partout merci beaucoup na bato tout o balinga biso famille na ngai mobimba na pesi bino bambote famille mbumba
toujours les colo, famille Mampouya, famille Mbenza, famille Ndamba, na pesibino tout bambote. Merci ingénieur Molomba, Mema Bisso et ça l'a bien quoi. Ciao. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Je m'endors. Oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo. Chérie de la chienne par excellence.